doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo. Marc Kakabomoni, décor, Boyebi décor, Oezalaka. Pour 5 minutes édition spéciale. Pour rappel, tous on a deux types d'émissions. 5 minutes, il y a version la musique à Oya Moulaï. Et puis 5 minutes Oyo, il y a édition spéciale. On a ça il a rabino ba chapeau. Et puis na expliqué bino moukie ba actualité Oyo et les kaka na JT RTNC chaîne nationale pour boye baga ke bato belé batala kana bango ba information te bon ba comment na bango na ba masolo misusu mais biso siko to préférato zwango pour to expliciter les bino yango pour bato ba comprendre en tout cas bato ba sepeli na yango makasi mingi balobi en tout cas nazali ko sala version moko ya malamu donc c'est la raison pour laquelle na maintenir yango donc yango comme préparation za makasi te beaucoup zwa kango donc 3 émissions. Il y a édition spéciale na kati ya Kleboa original. Donc semaine Mobimba, boyebi semaine yo lundi lobezala qui est fête du travail na mokili Mobimba. Semaine oyo Mobimba tokolaki sabino ba réalisation ya président de la République Fachi Beton. Po na yebsaka bino ba misusu basala kanako. Ba misusu amikom saka amnésique na makasi. Ba misusu bazo mona me balingi kondimate yango na biso tozozongela bino semaine Mobimba tokolaki sabino masolo mususu et échappaka bino masolo mususu le mususu bozo sonka na ba marque moko boye mais ezali masolo akosakana te parce que bato ebele na ningi na beta sous c'était bazali koyeba te ou bien bazali ko sala semblant ba yebi ndenge Félix Antoine Tshisekedi azoki mboko te to witi musika to witi musika ya kosakana te to witi musika ya kosakana te dernièrement na ganisi na tiela bino bestrango na ba réseaux sociaux nyoso na tiango na Twitter na tiango na Facebook na tiango na TikTok n'expliquer bato parce que bato mususu ndenge na loba kaka ba mi comme ça amnésique na makasi na yebisi bino na lobi toza na chance ya kozwa président de Félix Antoine Tshisekedi na yebisi bino président de la République nazo répétant lisusu yé na famille na Mobimba ti bako kufa ils vont manquer de rien à côté à Mbongo. Vous comprenez à côté à Mbongo ba manquer ne l'autre côté. Mais si quoi celui qui présent oyo azana souci à Mboka na biso. Il faut vraiment to sepela to remercier Nzambe parce que to appelle à présent moko a banga kanzambe a tsaka mabolongo na inase. Ndi na tsaki bino. Il est le président de la République soko a cotisé esprit à la musique ya ndenga faux donc a changé ma solo. Ati système qui est bon donc batongo so ndengenini so ndengenini donc bon a commis peu donc abando yibane là ati pe staff ne Mobimba bazo yibala donc qui fa autoriser bino bokene wapi bokena ye wapi bozomona azo risquer vie na ye po atika mboka na biso na ndenga bien parce que moto akoya sima Félix Antoine Tshisekedi ako zwandengi Félix Antoine Tshisekedi azu mboka te bino boka sa makambo oyo Kagame niveau au Félix Antoine Tshisekedi a commissaire zage bino boka si ba minéraux au Kagame bando ko yiba na mboka na biso ezaika pona Rwanda et ba ko ravitailler pays européen américain ne kopwane si bino boka si ba to nyoso tout bazo se plana Félix Antoine Tshisekedi bazo se plana eta Totika babiloko o nanzob sabino soki lelo Félix Antoine Tshisekedi alobi donc à cause esprit mabe parce que a rosala raconter parce que aza esprit mabe te soka cause esprit mabe mutokeni ni par azate toza na Congo Brazzaville bazolela te de Sassou Banda vanda depuis ba Mobutu lelo azo préparer ko tout mwana na zwa relève pas toza na bia na Cameroun
Bino bosa en Afrique donc bateau tant baza pembele ba le staff na bango ba olinga président o aza na kendete ba liaka kaka ba occupé ba tout ba na ba souffrir peuple te biso to souffrir mais regarder Félix Antoine Tshisekedi na famille ba souffrir mais toujours ça ba magambo pas toujours na président moko bo aza na souci malembe zo ke tokolo bateke donc mboko ngo communauté poto mais bota la place to 8 na place zo kende Félix Antoine Tshisekedi aza neti yo na ngai donc aza ndeko na biso donc o biso tozoka ye pas ali koyoka o biso tozali koyoka ye pas ali koyoka aza neti biso na la bien exemple bo yoka avant to kota parce que lelo to kolobela ba réalisation lelo to kolobela bino a to kolakisa bino mama yembo ndenge zalaki na mama ye mondenge ekokoma hôpital général o ezalaki des rénaux donc bato mususu bazo ete bamboka ebele bazo se faire soigner na mboka na kolakisa bino bokomona ngo o hôpital ou bien donc chantier na nécessité ou bien ndako ba ngulu azamba ou bien ni na kolakisa bino parce que ba mususu bazo mona kande ekokoma tango ezo sila ekokoma premier hôpital o moderne ya munene na Afrique centrale. Na kolexabino na zolexabino donc c'est maintenant na zolexabino après na zolexabino fikin après na zolexabino parce que ba msuba zuma ka elenge ça a venir lenge ça bino bobi ndenga venir lenge c'est ça érosion donc on dirait village bato bazoleka na katikati lelo na semeno na kolexabino nyoso tout bokomona et puis na kolexabino donc Félix Antoine Tshisekedi azaneti yonanga et puis azamutu malamu na zolexabino extrait botala avant l'élection comme à présent bota la langage abandé ko tenir donc azoloba donc mutumo bobotu azoloba donc idolone oyo azwa papa Tshisekedi de papa na ye boyo kalingala na ye bo kalingala ne azoloba neti ngana yo ozoka azoloba indusa azo beta ngwa kapenza boyo kabino moko. Les archives ne s'envolent pas. Bosiko awa bango bakomi pe avec ou sans machine à voter bakotia peka alibaya balembo wana. Voilà comment la politique congolaise est tournante. C'est ça, cette malhonnêteté, ce côté malsain, yo vandi ozo kanisaka o ndeko na ngai na lingiye nzokande yazo boulelo comment akotia mbeli na mokongo. Et j'ai tiré des enseignements neloko wana. Je ne peux pas dire que jamais plus Rokomelanga parce que bon, on ne sait jamais na mokili, mais en tout cas, à comprendre, j'ai beaucoup compris mon leader, mon mentor, Étienne Tshisekedi Amulumba. On a reproché souvent, même Ngaï Nakoloma, mais je ne comprends pas, mais pourquoi, Président Bo, après les années, au début des années 90, tant qu'on eu Sora, c'est ça, mis avec la trahison, l'UDPS s'était recroquevillé sur soi. Non, UDPS, ça n'a pas composé, non. Viana, il voyait loin, à ça comprenait qu'il y a déjà classe politique. Ce que moi j'ai fait aussi, c'est la meilleure expérience. Il y a compatriotes nabiso. Congolais, malheureusement, il y a un nazoloba que moi, je suis président demain à Rozong Isabolingo. Tolinganite, biso ba Congolais, Tolinganite. Talakaka tozo lutter pour la cause moko. Logiquement, Ndekotieri, logiquement de toi à moi. Est-ce qu'ozo kanisate que UNC, UDPS, ndeba parti na ba oyo batikala ki validé o bagi na batikala na procédure, ndeba parti fallait kotia liboso. Logiquement, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais pourquoi tu commis dans la situation? Motema mabe. Moninga zoate eza ndengwana soki to kozanga ngo tozanga ngo bisotu. Moi je ne suis pas comme ça. Je n'ai jamais été éduqué comme ça, mais c'est à ces indécis que je dis ça. Je ne suis pas comme ça, je n'ai jamais été éduqué comme ça. Ngai balakisanga ba valeur et amour d'abord. Et puis, ce qui toza cause moko, on m'a montré que même ceux qui yoza libosote, loko la boza famille moko, o yaza liboso no bomoni que yemutako gagner ses équipes, boza la binotu na simanae. Le problème, c'est le nombre de Congolais de mauvaise qualité par kilomètre carré. Basé Belé, Bandokistane, Tomite Amabe. Bilmo Bolandi. Azaneti yonangai. Donc, tant que yozolo ba yazo comprendre, yo petan ozolo ba bozo se comprendre. Donc, kinois, boyo kasiko oyo antoka ki kinois beba. Boyo kape oyo azo se prétendre, azo beta tolo. Ngape naza kinois, ba rolonga ki kinois te. Bilmo Bolandi. Na kin na sali meeting na écran géant. Plus de 300 000 personnes kunana na Sainte-Thérèse. Oyo
bapesi ngai ekoti na motema amour ya bakinois na ngai mokota mosusu akosepare bi ngai na bakinois nazoloba na lingala lelo pourquoi parce que naza kinois donc na kin na sali meeting na écran géant plus de 300 000 personnes kuna na Sainte-Thérèse oyo bapesi ngai ekoti na motema amour ya bakinois na ngai mokota mosusu akosepare bi ngai na bakinois nazoloba na lingala lelo pourquoi parce que naza kinois donc nase kabino mo bolandi ki kinois on pense beba o do o aza kinois o aza kinois o do bino lelo bozali ko linga ba msu pona mbongo bozo linga vraiment o ya boya ko ma présent mboka na biso pona mbongo bokomi ko misambo dozo la sabino mona mwasi oyo donc o azali ko loba po soki ke o soki loi chane leki tanga eko kabwana n'importe quoi bino mo bolanda mona mwasi oyo. Qui ne manque pas d'argent. Excusez-moi. S'il faut parler des millionnaires au Congo, c'est le numéro 1, sincèrement. Beaucoup de gens me posent des questions sur les réseaux sociaux. Loi Tchani Doudou, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Si la loi passait, les Katara va se retirer du Congo. Tout à fait, Katara. On n'a pas un problème avec les Kassaïens. Est-ce qu'il y a les Kassaïens dans la salle? Nous vous aimons. Non, non, non. Katumbi, c'est le président du Congo. Les Kassaïens conscients. Ok? On n'a pas de problème avec les Kassaïens. Mais on a un problème avec le pouvoir en place qui fait souffrir la population. Ok? Alors, ce que je vous dis, retenez. Regardez mon visage, regardez ça. C'est vrai, je coupe trop les cheveux. Mon coup n'est vraiment pas ici. L'année prochaine, le 1er janvier, on va fêter avec le président Moïse Katumbi Tchapou. Et tout va changer parce que c'est l'homme du social. C'est l'homme du social. Vous le connaissez, je ne les vante pas. D'ailleurs, je vous dis, il y a des gens qui croient que moi je suis du Katara. Je vais vous dire la vérité. Moi je ne suis pas katangaise. Je suis qui? Et puis, Bino Moko Bolandi, pour Congolais comprendre te. Congolais comprendre te. Ce qu'on commis présent aux alliés dans la maison civile. Maison civile, il y a un qui paka, ma solo, il y a famille à présent. Ba occupé, na kota papa, na kota maman, ba occupé kota présent, na kota moi si là. Si ko batu oyo, bozo bake, donc net katumbe, azana, moi si, il y a burundaise. Donc tant bazo occupé, donc parce que la première dame, ba occupé sur ko famille na na maison civile wan. Ah, akobeng ça, ba Rwanda Burundi tout ba roya, na gisat. Bon suko, Martin Fayol, moi ce n'est kamakama. Donc tant maison civile est occupée, makambu, ya moi ce n'est. Ba kamakama tout ba roya na boka na biso. Mais bino suko bozali ko comprendre te na yebite soki eloko ni nezo zwa biso ba congolais na zo comprendre te. Mais boye bake 5 minutes to kotika binote. 5 minutes to kotika binote vraiment to komema bino ti na suka. Na suka ya ti na suka. Donc avant to kota na émission na biso ya lelo ya vraiment na bino émission ou ya édition spéciale za Ramukuse mais bon air européen ko zo comme temps mais temps penza ebelete tozo tie la bino publicité oyo ya émission oyo ya Di Londolé oyo to vanda to solo la et pas Di Londolé na ebisi bino batu nyoso tu bazoleka oyo za congolais bo yebi bo kechu première oleka commander so akoleka. Donc, Zoro Bilel, écrivain, combattant à Koleka. Combattant Zoro na moto, n'ingazong sa combattant à Kala, donc Isa à Koleka. Donc, Batu Nyoso tout Bakoleka. Donc, l'imbattable Chouamboma à Koleka. Batu Nyoso, c'est les Ino, donc le cantonat de la musique congolaise à Koleka. Mais ceux qui Oleke pas dit, Makambako Fingezate, Europé sa argument. Europé sa argument. Donc, et pas il a dit, Batunio surtout Bakoleka, na expliqué que bino émission, c'est dimanche 7 mai, donc, Adi Arozala face, il y a Babé Masombo a yé pour expliquer Batu, genèse, il y a combat, parce que Babé Masombo Zalaki. Les années toujours très na Saint-Denis, Makambeleki na Châtelet, Oroye Baté, faut pas bête là, mais Babé Masombo, biso to Zalaki, na combat France, Babé Masombo Zalaki a yé pour expliquer. Parce qu'ils comprennent que les combats, ils Kabila dégage. Si vous avez dit que c'est dégage. Donc, ils ont un sens. Et on a Babé Masombo, on a téléphone ouvert
téléphone ouvert ce dimanche 7 mai à partir de 20h, 21h30. Téléphone ouvert, ba numéro ezali wana, beaucoup bengaye, akoyako solo là, peut beaucoup poser ba question, surtout, ako répondre à ba question, surtout sans en esquiver aucune. Donc, to vanda, to solo là, a dit Londolé, le célèbre journaliste Bokomen Dieu, ako recevoir ce dimanche, Babé Masombo akoya, pour y ako expliquer bato bazo comprendre combattre parce que combat zalaki Kabila dégage o ndenge bino bozo memelango eza yango te parce que Babé Masombo ayebi combat ndenge bandaki donc a expliquer bato bazo bunga là donc ce dimanche vraiment vous allez connecter à partir de 20h jusqu'à 21h30 émission to vanda to solo là Adi Londolé akoyamba Babé Masombo donc sikoyo Tokoti nakati ya émission nabiso ya lelo ezali émission moko édition spéciale toku melate mais tozoi ka moi temps parce que faut qu'on répète au moins na classe bamsu bazalaka ba l'échec bazali ba les premiers bazali bamsu bazalaka donc ba côté ba katika donc mutu na e et comprenant ba mort bamsu il faut qu'on répète tout le temps musu ka to la semba juge mbala moko mais ba tutu bazande mo ya au moins na chic les premiers azali l'échec bazali donc lelo tozali ko la sabino hôpital Oyo ex mama yemo tokolakisa bino ndenge zalaki na ndenge ekokoma donc vraiment beaucoup kama nazolakisa bino déjà botala nano bino moko hôpital na yebisi bino ezalaki hôpital hein? O bokomona eza hôpital donc bokomona on dirait chantier on dirait soki ni hôpital bakotaka po ezala place à propre obika mais bino moko botala hôpital mama yemo marque ezalaki donc mawa na pasi na motema. Hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo. Avant l'arrivée de Fatih, fils d'Abraham. Construit en 1912. Bilomo Boitolanda, wana hôpital Mama Yemo, hôpital général ex Mama Yemo, marque ezalaki bilomo bomoni eza soni na passe na moto bo imaginez na 18 à Kanambe bato babando ko se faire soigner kuna hôpital wana donc bato bazo ke ne ko se faire soigner kuna na kati hôpital onga na laxi bino siko na zo laxi bino hôpital ndenge ba travaux ezali ko salema et puis ndenge ko zala na suka donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Il fallait attendre 110 ans l'arrivée de Fatih, fils d'Abraham, un visionnaire, pour moderniser cet hôpital. Fatih, fils d'Abraham, comment ne pas aimer une telle personne? Lorsque nous applaudissons cette personne rare, aujourd'hui on a tous les dialogistes, bande de sorciers. Comment ne pas aimer un fils du pays qui aime son peuple et qui aime son pays sans condition?
qui veut voir sa population se faire soigner dans de bonnes conditions. Un chrétien en plus, un homme d'État qui craint Dieu. Sozo Inafati, Rosalandoki. Vous êtes des sorciers, Bandoki. Vous avez applaudi des sorciers, des voleurs qui ont détruit ces pays. Et voilà un fils du pays, un chrétien, qui a donné ces pays entre les mains de Dieu. Un homme qui craint Dieu, qui prie. Mais les sorciers n'aiment pas ça. Bandoki. Vous voulez le voir partir. Certains voulaient même le voir mourir. Des sorciers. Bande de sorciers. Bandoki. Binomoko Bolandi, est-ce que vraiment Mouto Nyosoto azali congolais? Est-ce que vraiment okoki ko boya makambo oyo na lagisi bino? Bokoki ko boya yango? Na profité pour na pesa merci na John Kaembe. John Kaembe azali patriote munene asalaka pe ba vidéo tozon pe et pas na ebo mona ta ba vidéo a fayulu ezali yem ta sala yango nazo remercier na onyo soso azali ko sala po na mboka na e. Donc vraiment binomoko bomoni ezali soni et puis passe na ma onamte mabato aboye esprit aboye o batike mboka na biso na niveau oyo bino siko lelo bozali ko linga vraiment bato aboye bazonga. Est-ce que vraiment vous êtes normal ou vous êtes normal? Bino moko bomoni o ezalaki édition spéciale to lakisi bino le to epsi bino toute la semaine to lakisa bino ba réalisation ezali ko salema na ba oyo ko bima tout de suite na ba oyo ko ya boye ba ke deuxième mandat biloko nyosu Félix Antoine Tshisekedi aloni e ko bima. Avant tout succès mission na biso nazali ko lobela bino na ba nouvelle oyo ya AREP. Agissons pour la République. Ezali parti politique et autorité morale Nabiso Guy Luandomboyo Azali ministre d'État, ministre et aménagement du territoire. Donc une bonne nouvelle na France Awa na Katia Paris siège ya AREP et Zouami na adresse 70 boulevard Anatole France 93 110 na Saint-Denis. Toko Tchelabino Botala vraiment tous allez ko féliciter camarade Dabuso Bokato là où yazali secrétaire fédéral azali ko sala musala makasi yende azoyamba bino kuna samedi nyoso tout donc boko yoka yende nga pesi message siko bato ebele babenga nga otoningo sala boy ndenge ni siège boye bake AREP bandi siko pa bato moto ya AREP ezali na yango bato bazali ko kanisa ke AREP banda kala boyoka message oyo camarade Nabiso Bokato là a pesi po na ba bureau ya Sika na Katia Paris. Donc restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Bonjour chers camarades, je suis M. Bokato Banzolo, fils secrétaire fédéral d'AREP France, parti cher à son excellence Maître Guy Luandomboyo, le ministre d'État et chargé d'aménagement du territoire. Nous sommes officiellement installés en France. Pour nous contacter, nous sommes sur 70 boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, métro, ligne 13, porte de Paris. Nous sommes là tous les samedis de 10h à 18h. Le téléphone c'est 06 41 0D 25 52. Bonne fête de travail à tous. Agissons pour la République. Mbo na biso nyonso bandeko na bengami na kombo ya M. Bokato Banzolo naza secrétaire fédéral ya AREP France oyo mouvement politique ya son excellence Maître Guy Luandomboyo oyo ministre d'État chargé ya aménagement du territoire. Tozali officiellement installé na France désormais na 70 boulevard Anatole France Saint-Denis. Pour nous commander à Tozali, métro ligne 13, porte de Paris. Tozali Awa chaque samedi de 10h à 18h. Téléphone est 06 41 0D 27 52. Bonne fête de travail à tous. Agissons pour la République.
Donc binomoko bowiti kolanda ba bureau ya sika ya arep sika oyo ke soko zali na besoin ya arep o zo ba renseignement il faut ko kende na 70 boulevard Anatole France na Saint-Denis okokutana na camarade na biso bokatola akoyamba yo parce que ça vraiment mutazo sala musala makasi na kati ya arep donc vraiment bokei ba pesi bino ba numéro bo benga donc boye ba kazali wana na permanence donc tous les samedis donc to le bi semeno mobimba bokozwa ba réalisation pour batu mususu bazali ko bunga zela système a fatie zali azui ya kokufa abongisi azongisi libiso azui eloko beba o kanamba tika ke beba abongisi azongisi ngo na peuple donc vraiment merci donc de votre fidélité. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,